Après la pluie vient le beau temps. Kasi na Kinshasa, et c'est la le contraire. Soki mfula enoki, ba kote mususu, mawazo no mawazo. Milelo na milelo, batu balamukaka bakomi kosambela nzambe sunga potangu mususu, érosion, ekomema biso na biloko na biso. Zwaneti awa. Zali bongo na quartier Don Bosco, na localité Chikapa 1, na commune Monga Fula, botana ndenge ba mama bango moko bakomi koluka kokanga mai po elia nzela tende ko ngai somo. Mama simbi libanga tomboli atie po ekale mai. Atako basako baloni boye ezali kaka po empêcher mai. Malgré nyonso wana, érosion ezali kopusa na se kopusa na parce que oyo bazali kosala oyo jamais mai etosa bango. Bazako la tongo midi poko pa bakonzi muto okipe bango aza kututa yango toza komituna bango pe bazali na Kinshasa to bango bazali na province mususu po ete boko na kozala négliger kino na niveau oyo tala danger oyo ezali kogete bango muke érosion bambula makasi bapango ezokenda bandako bango mokonzi ya mboka mosala na ope totiaka bango ezani yo ezomona milimo ya bato ezokenda te mikolo nyonso tu mokonzi ya mboka oyo totiaka mpo kasunga Kongo talaka makambo yango sika ezobeba kaka kobeba ezobonga te makambo eza kaka kobeba mokonzi ya mboka ozomona makambo oyo bana nao bazosufrir makambo nyonso mabe bakonzi ya ville province ya Kinshasa na baautorité ya mboka pardon bosala quelque chose parce que érosion oyo modèle ezali ko avancer danger ya kosakana te mikolo koya bokoyoka badega ya makasi politique ya koprevenir esengeli ezala na mitu na bino ke bozala toujours na idéologie ya koluka koya koguérir awa bandeko baza kolela boye bokobeta bango kara lobi tolobi okuna so badega ya makasi esalemi wana nde boye mpangu na baambulance wa mpona koluka kotalisa ke bosala quelque chose nzoka nde esengeli koprevenir oyebela ezosala somo pasi kele na mposa ya kolela komona principal ya kasafubu modele ekomela donc zwa yango banda kaka tomba lubai kitati okoba na rai pardon noko na ngai soki omesana konaje na bapotopoto te soki omesana kotambola na mai ya nkele te komeka koleka nzela wana te modele balabala oyo ebebi botala mvula ya moke kaka oyo ebeti tala ndenge mai etondi fulu moko ekoma koto yo pardon na mai ya mvula na matiti na biloko nyonso oyo ekoma kobwakama koto yo principal ya kasavubu oyo ekenda ntango monde entier botala ndenge ekoma à l'insu ya baautorité tu ya ville province ya Kinshasa baza kotala bakobeta kara nani yango akoyokela principal ya kasavubu oyo mawa oyo ezali pe moko ya balabala ya minene surtout na marché central ya ville province ya Kinshasa zando ya munene oyo ekenda ntango tala ndenge ekoma nkele kiadi ya kosakana te enkipaka yango totuni atako misala ya kotonga zando ya munene yango nde esalaki ke badebordement ekoma koto na principal ya kasavubu kasi lolenge eza négligé pardon image ya boye bolakisi yango na monde entier tala ndenge kosala soni makesi tobeleli na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki Daniel Beton yakambango awa pamba te epidémie moko ekobima awa bokoloba lisusu nini qui a dit Kisasa qui l'appelle yango nde